mais o eza que donc pera zala te c'est wenge ozo comprendre c'est wenge nde bat baye kotala eza projet ya wenge 4x4 pe rigole za na jet set na ye o eza que so yenda zate ba kolobage pera zate mais wana eza projet ya wenge mais au moins soka ye ko beta na projet wana lokola za mwana ya suka ya wenge ndenge bango moko bazobenga ye et ça là bien alors même appel au moko 30 juin wana donc Ken pia na bala ndete ya retenir yango wana et puis ba retenir pe que o héritier watana basali ba ninga mususu pe ba musicien au netier ba joueur professionnel ba utape na ba kisasa ba beta pe ba bale ba ozo pe ba balar bala na pe exemple on a passé c'est très important pour eux ya royeba kokoma ya royeba kotanga je comprendre ya royeba pe koloba ba tu so pe bokoyi pe kolanda pe ka héritier watana be pe na 6e T okoki pe kokende pe na ba centre ba formation ezali o ba relaxation neni na kokoma o ba relaxation pe neni ya kotanga o ba relaxation pe neni na koloba parce que eza vraiment important donc voilà ozo comprendre en attendant sur la pembe oui dans la première méliaté dans sur la pembe ozo comprendre ba yebi geneza na $2000 pour les maman na la na ninga ba bantsete donc so abungi chaîne na $2000 au funda fali pe fala menacer nga chaîne tangi bungi au futango oyebi Alex oyebi solidarité oyo clan wenge bazala nango yango quartier la te bazala ngo te pour la quartier la te bango moko te belé balinga fali te mais est-ce que ba balinga fali ba mo ba défendre fali po bango moko kutu bamona neti fala ligi bango de fala ligi bango ningo na mabe ebele bazala na quartier la te ebele o bazala na quartier la te ebele pata azagine na posa ya osala ba bezite ayagine na posa ya tanga chiki na ye normal ntamba sunga ye diplôme na ya zo sala ako raté pe tout comprend ko ozwa parce que diplôme ezala ba facteur ebele donc nzambe nda soutien loboko amoni makanisa ya garçon ndenge nini eza adala makanisa kibumutu examen d'état na ye bimazwa à continuer chemin naé donc voilà moi je le félicite. Bonjour, bonsoir, chers amis fidèles internautes. Ça dépend de l'ère à laquelle vous nous captez. En ce moment sur Concept Touch TV, la chaîne du moment. Abonnez-vous massivement et bienvenue à ce grand rendez-vous de votre tranche magazine pour l'air chaud. Présenté par Alex Ngandou, Mona Moulouba, les Benjamin de la presse, Mona Bamamo Tremadi, Mona Nzambe. Un grand merci Nabino, abonnez tout, vous pouvez confiance, vous continuez toujours à partager. Commentaire, like, Nabino, vous pouvez force. Merci à Olivier Ilonga, Mobile Pembe, ma caméra, partenaire de tous les temps. Merci à maman, fille, maman, Masolo, et papa Audas, Milan. Un grand merci à toi, Patrick Trifazé, Courant, Yachine. Gombe na Gombe, un grand merci à toi, les jeunes boss, le fils du pays, Apache Moupe, Mona, Ya, Mama. Linda, je pense lors de l'introduction à Batak, vous avez vite compris qu'elle soit avec un gosse di Kambala. Moi, je suis chroniqueur, je suis cannabis, je suis bien. Il est partagé vraiment plateau. L'Olivier Longa, ceux qui ont même langage, font déjà caméra, na solo la rana gosse di Kambala. Bonjour, gosse. Bonjour, Alex Ngandou, Mona Moulouba, le Benjamin de la presse. Yeah. Moi là-bas, maman. Mais bisa, moi Nzambe, faut se dire bon. On a la moi Nzambe, moi la Satan. Moi Nzambe. Tu vois moi la Satan. Bonne santé. Ouais, ça va Alex. Bonne musalezo les gars bien. Ouais, ça va malgré monsieur Belé bazana ba suspendre ba émission mais tout le bundara. Ah ouais, il dérangeait trop, est victime de monsieur Salati donc voilà. Jet set pas fait rigola. Même papa chéri bazaki na déplacement apparemment pe bazongeli namte. Voilà. Mais ça mère ndenge moko. Moi mon boulot koti quoi, potara biso sani bango biloko. Donc ceux qui sani eza ça damas dans cope bébé. Voilà gosse le lot toi ma solo mingi vraiment té, ma solo eza vraiment l'actualité ça ma solo ya wonye musique 4x4 ouais basangana ki pour l'événement moko ba préparer déjà le 30 juin. Au mon idée on a ndé. Tu as idée ça bien. Après 25 ans si je me trompe pas. Que VO ba panzana comme on a bango sur scène déjà une fois ba sala ki yango et simbara mais spesa ka penza te une fois na pezala ki zala ka deux batunel fait ba beta JB na Weransol osko za ba saison ba sangisi bango nyonso te mais wali bosso si je me trompe pas
de la forêt Zalaki, Jibenda Zagite. Non, on est Zaki Bralima, on a bête Jibena Ouir. Ok. Mais Mbalo yo. Bengi Bangonio Sobadolf, Blaise Boula. Au sentir vraiment que événement puis des saisons makam. Ouais, moi loko moko boyo batwando zila depuis kala quoi. Et d'autres zozo. Donc ngana na mona gango to na moni ke batunyo sobaza la même idée, même esprit. J'ai vite compris que loko moko danger zoé. Le roi danger mais autant la peine à Wenyango sous absence ces artilelo. Mais sa fan de Alain Pelana au comité malgré des problèmes à santé mais Marie-Paul Nakati azate na projet ngo. Mais Marie-Paul déjà na wenge tango bazaki nanu bango nyonso ndire bandaka pena da ko simbate mais histoire à wenge par rapport aux Zaka Marie-Paul te nabi ke Rikoko pas allié pas déclarer que ba bengi était mais nabi pété masolongo so basolo yango ndenge nini onire bazo beta basolo kaka na ya bato yo oyo batikalaki na wenyango wana. OK. Vous comprenez ndo bato batikalaki na wenyango wana babeta ba Pentagone, vous comprenez bango nde mutu. La sûr que bazana posa na bango. O bazaki kolongwa déjà avant on dirait pena ba intéressé bango te po ba aimer boanga tout ça ba zapété donc voilà. OK. Mais quand la paix événement ou les événements on peut les critiquer ma casse. Éviter ces autres la banalise bande ko belé bon ça les lango. Ba monsieur so ba bien on va match ba potomiké. N'habite quand la ba grand ngolo na ba grand esprit on a pena ba sangani comme on a déjà papa chéri Jibin Piana Ranson Adolphe Dominguez c'est le boule l'ingénieur ba Tutu Kaluji ba mikolo bongo pena ba saliming ba contribuer pe na musique ya Congo ke ba sal événement mo ba préparer ba critiquer ba bien on match à poto Mickey selon analyse net ya Ken Piana la landa ki des ana événement té Ken Piana c'est ça Alex Ebisio o boni Ken Piana ninga vanda na za wenge to tso sa rabaje Fali ipupa di cap la merveille à Zawenge. Faire rigole à Zawenge. Nga beta ba solo chaque jour na ba chaque jour. Ba public oyo lelo baza ba public ya di cap. Ouais. Ya faire rigole. Ya héritier Watanabe. Ya Pabrigaz. Ya Déplique. Ba public on a tout. Baza kana bango wenge. Ba kabuli kaka pas ba jeune. Ah ouais. Vous comprenez? Et ça maman événement. Tout ça va aventir. Au moment que Martyr en est ça là bas plein. Des babeta va tourner cap vert ou on est déjà lobby pour 10 jours. Au moment ba maman na ba concert muta ko sauter. Ba musicien on a zo mona wana ba musicien on a mususu ba oyana ba coulisses pour ba kota concert na batal. Ah oui hein. Vous comprenez? Be événement na belé pende bazala ba musicien belé pe ba noyo ra oyengi ba soit pe ba chance te ba linga ba ya kotala. Et belé baza ba téléspectateurs jour wana batala événement wana batala ngona no ezane ni pota maman événement Rolanda Ken Piana te soka 1000 babilo on a une grand pas tunara ala lo ba n'importe quoi na tv grand mon pas Paul et la ville failli clan wenge bengi c'est pas taz à l'événement a bien le monde ara que clan wenge linga na ngoyete mais obi nga gosse na landa ki bina le grand mon pas tourner question par rapport à ça alobaki na mutema na ya kufungwa abaki pembe abi nga monone na zabona wenge. OK. Vous comprenez? C'est-à-dire que ceux qui les gens d'autres tikana na Congo zone ni magie ils aiment maman événement. Bota gen bena so limité père. Et changer l'hôtel. OK. Est-ce que Ken Piana yale ki ko fait le mini na musique? Ya bosi go. So ko fait le mini ko tondi magie za maman événement yaza wenge. Bo Ken Piana sko ya olobani. Parce que wenge yagi ne logo moko boyo yagi ne logo moko boyo na musique à Congo za gite ya baba yagi na style na bango bagi na idéologie na bango. Ah oui. Vous comprenez? C'est quoi? Binande lata bien yembande zalapebo zoape moi diplôme. Pourtant on kala pe musicien belé pe bagi na ba chikite etc yembi kaka mais wenge yagi na moi logo moko boyo o pe batu super ba lelo ba adapter donc voilà. Voilà gosse tout ça la analyse ya mambo ya wengene na auto sur la par rapport ba tourner ba critiquer ngo nazala ki l'autre fois na fondé le fombo finanga godé le fombo la PC ba moté place azali habitant ayo fanda vraiment a sali analyse na ye par rapport ya événement ya wenga bi selon godé le fombo alobi ba viona ba sangani po ba étouffer dynastie ya faire rigola. Parce que baby que moi na bango fait rigola ana disque na marché to bi ma peine
fait batiki l'espace na ya sala makambu na eba lukata date mususu ba poussa ngwata batika no faire rigola respirer pour asa la promotion ya disque ne ou tobima na habita na liste ni nyo sala na makambu ogode le fombo tolo. Ah non gelo le fomba zara maele na lingara e pas réfléchir ça bien mais t'as pas côté au moni de la forêt ana posa ko sangana na jibem pianate pour ayer au faire rigola mulunge. Et tout maintenant est coïncidé car que le producteur a eu R Oyo fait rigola à Boaki dynastie. On comprend? Et coïncidé car R wana. Ngala negi c'est le scrum. C'est le scrum à lobby. Baby ça fait rigola. Azo raison té. Ya goloba kazo linga ça la promotion. Ya disque nae. Fait rigola. Soga ibeti na projet wana et la fierté na bango. Yé à ça la promotion ya dynastie alors que yé moko pesa na disque na marché wana c'est là ba dire ya c'est le scrap donc abi ngai c'est Léo na sala ka promotion ya dynastie mais na na marché na zabu na marché na disque mais empêchera ngai te c'est Léo na sala promotion ya dynastie tu vois et empêchera ngai te donc c'est-à-dire que faire rigola a rosaton ya union sur la dynastie promotion dynastie mais pour nous mettre dans projet et donc et qu'on empêcher à ça la promotion naie à nous qu'on soit raison par rapport à la promotion à dynastie à mettre pour que et ça la fierté na bango ba jeune vous comprenez ya ba clan wenyo wana selon ba dire ya c'est le scam c'est-à-dire que velo fomo côté on a pas côté pour ouais on a jibé so ba tout fait rigola tout fali poupa kaza ba orchestre na bango maison mère ezali BCBG ezali a rolga bimisa balle de match. J'ai vu combien de personnes vont la balle de match. Ah oui. T'as 10 ans si je me trompe pas basé là. Mais serait mora mike bimagia sur chango internet au monde ndingo obeta. Mais serait kaka mike. Donc c'est que basé la balle de match na façon moko soka lingi lelo papa chera bi balle de match lelo. Lobby internet c'est bougan. Ah oui. Ba aventure mais ah c'est là. Alors soit qui n'a pas besoin ya ko tout fait anga boka balle de match. Ataka lelo papa chera oza mongo te ye moko bige ate na obi miselo wana lelo. Obi misango. Donc c'est-à-dire que a osé la tonne et coca. Et ça que producteur a et coïncide que faire à boagi volume 1 d'air volume 1 volume 2 non et pour volume 2 penabi qui ça la ba surprise pour ba mo ko ba yembi ba bino me ba yembi on se comprend. Réalité en moi. Voilà, réalité en moi gosse par rapport à l'eau réseau dérangé ben internaute c'est belé ba fan pe belé ba balinga musique faire rigola biso tout yebi azali biso tout yebi papa chéri ensemble ba benga faire rigola dernier fils na bango ya wenge ne bazala ki na 4x4 wana bien que ba balo ba ke faire aima na disque te ben concert au moins to yebi ba je sais belé na ba internet faire rigola beta ba concert à voyager pe na clan wenge ne bazala na 4x4 wana président Blaise Boula aniara ke faire aima na wenge te. Et le présent ça fait rigoler na projet où ils attendent plutôt tout Hollanda bah propos ya papa Chira le bon bah ça déjà où seigneur ba ça là bengi fait rigoler producteur pas bien sur les scaliers a fait rigoler moko à répondre sur Rosala ou pas selon yo fait rigoler un apport makasi na projet où ouais Alex moni apport makasi. C'est trop dire. Okay. Parce que le projet ça ya wenge 4x4. Faire rigola azala na projet azala na abeta te projet salama. Concert et beta. Vous comprenez? Single au bazo ça la préparation pour beta et beta. Mais c'est normal que faire aïe na projet na parce que azala qui parmi bango. Autre retenir na kati ngwana. On comprend. Ko yemba pe photo to bomba na bilongité. Faire lelo pas likolo. On se comprend faire pe lelo za likolo. Ko ya pe ko participer pe à faire na projet wana et ça la peut bien. Et ça la peut bien makasi parce que on ya pe ko bakisa un plus. Pour faire les lois à faire à Kalat tout temps donc c'est évident que ça y wana a ya peka na port na ye mais ça que donc faire zala te c'est wenge on se comprend
c'est wenge nde bat baye kotala eza projet wenge 4x4 pe rigole za na jet set daye o eza ke so yenda zate ba kolobage pe razate mais wana eza projet wenge mais au moins soka ye ko beta na projet wana lokola za mwana ya suka ya wenge ndenge bango moko bazobenga ye et ça là bien alors me m'appelle Romo to fanda ko to faire rigole par rapport à mambu ya wenge ngo natala ki na 2 4 ou 5 pages bwe ba komi ceux qui fait rigole selon bato basali banalise na bango alingi disque na dynastie ezo sous pepe en plaire et René cartonné sous ma casse davantage il faut azala na projet wana a participer na concert tango yo ka disque à faire ya dynastie ndenge betela est-ce que ana pepe ma casse toi na pepe te fito lo bara vérité dynastie zo beta nango zo beta nango c'est-à-dire beta tende to bi la faire rigole na mambo ba rumba makasi wana mais Alex to solara musique yango ya Congo yango moza maladi nazo beta likambo chaque jour musique yango ya Congo yango moza maladi so moni déjà que na ba niveau faire robert la na niveau oyo musique na Congo na minute ndeza maladi boy donc ça dans les bons au l'équipe place boy que faire robert OK na ba vanta ligne moni pege non c'est bon azali vous comprenez OK na ba vanta ba ya ba mboka mususu ndenge zalaka nde totalaka na ba trace na bani ozo mona ke l'artiste azali aza dans le bon parce que les londe to sola soko yo ki makanisa wenge 4x4 oyo ka bango moko ba leader wana ba lo ba ke musique ya Congo ekiti baso luka moyen ko sa nini ya tombola yango no lere ba yeli bango bakanisi wana projet wana ba moni ke to sangana pour que to me ko sala force moko ozo comprendre to tindika musique yango zonga na niveau ezalaki c'est-à-dire que ceux qui kutu bango bamoki photo sangana poto maichango boso dynastie faire za yemo kazo beta ndenga zo beta na volume 1 on a c'est que photo féliciter to zelesco sortir ya volume 2 oye pa bengaki apport ya ba massa na ye bandeko na ye ya clan wenge total peine nini ko kende malgré batu muso ba no mona net ke yinde mtazo la musa bango mais l'autre comprendre que yé pas qui a besoin ya soutien wana pour la culture congolaise ndenge comme kolala vous comprendre et tout moi parce que l'air a robeta na moloko ya la batuna et tant a robeta na sogi babindo mais tu vois que to rozelo ko mususu asika tu vois tu révèles tous les marquis parce que on a robeta za maison mère des les marquis parce que lorsqu'il y a pas ranson ils ont les marquis pour les batika ki wera ba beta ki disque mo les marquis nani o animaka banze mo les marquis te azate so to revivre vraiment les Suisses encore une fois et ça la bien et surtout que bato bazala kité ba kisa mindeti ba bindombe ndeti ba Poutine c'est le scram vous comprenez donc c'est-à-dire que tozelo romoro boye ya bien voilà tozelo romoro bien gosse bikambala tolali tolamuki karabe ba mikolo to les kaba 2 jours passés à internet et ninga na ba réseaux sociaux affrontement ya fali pour pana Emilia maman na bagarre otilelo to na suspense biso tout moni vidéo te habité so yo moni vidéo bitumbango zo mona rara fali na Emilia kuna ba bagarre côté mtumsolo ba Emilia beti fali côté bol ba fali beti Emilia ba bureau fali ba beti Emilia donc e banate na habité so za vraiment ba information vraie à propos ya mambo bitumba ya fali na Emilia. Oyebi niveau fallait comme nango Alex niveau di kapa comme nango aigle ago bundate OK vous comprenez et puis di cap la merveille nga sana yebi que vitesse sa connexion et na vitesse moko legi vitesse sa connexion te na rapidité vous comprenez di cap a beti pene meli à gauche yeux bien bomo nango te pona mto filmer ngona mlemo bo comprendre na muto filma ngodo ntongo aobete ka likofi na 12h juste na 12h 2 minutes tambola ga internet mo bimbati na États-Unis ba mo ke fallait betemeli atemeli akao pour na mo ka sa ba entraînement ozo comprendre donc na limite que na niveau fali na niveau aigle za na ngolelo na limite que aigle ko komati na niveau wana peut-être ko discuter peut-être ko gagner les médias par rapport à ba émission oyo to normal na biso nyonso na niveau ba poto ndenge mela bandaki ko critiquer fallait à tout moment combat fallait à tout moment vous comprendre peut-être ndenge wala ako lo baniki na kombo na ngablo mo ba bongo mais ya ko bunda
na niveau a falli perdre na limité pour battre bana banoko loba non peut tout moni peut vidéo à ta place à tindigi à tati parce que loba mais il y a boum si chaînette ça or et la valeur à $2000 ce que mais la bungi si chaînette qui na valeur à $2000 pour la fallait à menacer qui anga funda falli na justice et puis fallait nga futango donc ça ba fausse information moi je crois pas parce que mais il y a bien $2000 Alex $2000 na yi et mais là fallait to sola ka makamusu ndenge to sola ka makamu ndenge za na minute 1000 ko kana fallait na niveau T fallait léguer na niveau na minute de to sola OK ba $2000 pas niveau net il faut éclaircir na makamu nyoso na chicon na succès na musique na minute na ba nga kutu makama ba belle voix te o so neni te na le bande makambo na ki lelo na minute fallait azal likolo OK ozo comprendre fallait ozo ba contrat ba $30,000 pour beta concert mo na ngola wana concert moko kaka ba pese ba cacher ba $30,000 mais le ba ozo ngote na minute fallait azana position donc on comparer fallait na minute na nenga Congo o comparer gana faire rigoler j'ai des nuances pour ba zo kende à peu près ba nenge moko pour so ya azali kolo bo faire pas ozo concert mo ozo comprendre mais melia ba koma kitina ba niveau koma ba combattre ba mikili po ba batsa ba kali ba pali ba kende te ba faire ba kende te pour ba beta ka ba zo mo souffle wana ozo comprendre po ba zo mo souffle wana ba beta rache jonga ka ba zo mo souffle wana pour ba so ba pali ba ke kuna ba oleka bango ozo comprendre na te dans sur la pembe oui dans la ngana premier melia te dans sur la ga pembe ozo comprendre ba yebi geneza na $2000 pour melia za mama na la na ninga ba bantsete donc so abungi chaîne na $2000 a funda fali pe fala menacer nga chaîne tangi bungi a futango mais sur celle roi ba vidéo mon na te c'est que tout confirmer que et ça là affrontement c'est là qui wana na Pullman te mais ninga na kapamba te Alex na tu ebisa OK batu bazala ki wana place wana ba yaki wana batu bazala ki ba ripe na ba téléphone et tout ça so ezala ki ke bitumba pena ma kofi to ngai to monango mais tango to mona na biso ngote c'est que ngina ngara mpala zoloba yekuna zoloba zo comprendre et puis sili nango yemeli abimia kei fali pele mso atikali to fali abimaka kei yemeli apatikali ozo comprendre et pour ba niveau fali ayebi na vitesse sa connexion amera makambo wana te mais monité que affrontement na pe zongisi guerre à makasi ya entre clan Wenge na quartier latin oh ba to ba yo si fali mon quartier latin ba frère ne peton boyo ka ba réaction ya bana Wenge ne ba mo bimisa ba maloba envers fali ba on peut ba fanda kimiate oyebi Alex oyebi solidarité oyo clan Wenge bazalaka nango yango quartier latin bazala nango te pour la quartier latin bango mo route belé balinga fali te mais est-ce que ba balinga fali ba mo ba défendre fali po bango moko kutu bamona neti fala legi bango de fala legi bango ningo na mabe ebele bazawa na quartier latin ebele o bazana na quartier latin ebele balinga fali te po fala legi bango balinga kete ebele bazana balinga kete po fala legi bango baomona neti ba remplacer comme bango ebele bazawa ozo comprendre ebele pena Alex na to bomba te za ba vérité makambo to mona ebele yaka ndenge moko pe msupe na clan Wenge wana kutu nde ebele na mona na clan Wenge nde bakala bon comme misusu pe mona na CC otonga pe faire pour faire aller Léo mo pas tonga faire pour faire aller bon bon oui te que c'est Léonet kan lobi na clan Wenge na mambo mais merci Léo atonga pe faire makasi moni mama wa yo mtozo epsanga kutu na zona ite yo bien ngote na yelo oh attends oh je te dis frère oh atonga bakanga na ba audio azotonga atonga faire auton héritier voilà voilà yena mwasi na ye bazwi makanisi babeta mwa tour moko na Dubai baka dopema ata 2 jours tant bakomi na Dubai tant bakiti na hotel ofale ya munene wana ya Dubai wana bango bapema bamoni jeune fille moko aye koyamba bango ozo comprendre jeune fille wana ye ayambi bango amemi ba ye moko jeune fille yango amemi ba bagage na bango aka na kati hotel aka kota ngo place ofale akota eleki le balali lobi na tongo ba yo piepsa bango ba ko inviter bango que non hotel azaro organiser manifestation moko pona ayamba
bapaya ya mine bapaya ndenge baye abi akutanaki na fali nelo kwango akutanaki na ba acteur ya ba américain ba cinéma makambo ebele mais l'air comme il va ça la nini présentation ya combo ya hôtel makambo nyonso to bazo présenter la fille wana oyo na yaki ndeta mimba pour bagage da mama yende kolopla. OK. Abi lekeli mabe. Il a vite compris que na vie ta so na ba millions na yo to so faut ça toujours humble, simple. Ozo comprendre. Ozo comprendre Alex. Oui. Donc c'est-à-dire que Wata azagine na posa ya oro sala ba bezité ayine na posa ya tanga chiki na ye normal. Ntamba sungaye diplôme na ya zo sala ako raté pe tout comprend ko zoa parce que diplôme ezala ba facteur rebelle. Donc nzambe nda soutien loboko amoni makanisa ya garçon ndenge nini eza adala makanisa kibumutu examen d'état na ye bimazwa a continuer chemin na ye donc voilà moi je le félicite. Voilà, merci beaucoup Ghost comme na biso na suka bat boki ko retenir ni na passage na yo amamno soto sololi ba dédicace no pe rapidement to kabona na biso. Mais non bat pas retenir que concert ya 4x4 za maman na événement le 30 juin. Et le 30 juin là donc Ken Piana ba landete et on retenir yango wana et puis ba retenir pe que o héritier watana basali ba ninga musu super musicien au netier ba joueur professionnel ba utape na ba kisasa ba beta pe ba bale ba ozo pe ba bala bala na pe exemple on a passé c'est très important pour eux ya roye ba kokoma ya roye ba kotanga je comprends ya roye ba pe koloba ba tu so pe bokoyi pe kolanda pe ka héritier watana be pe na 6e T okoki pe kokende pe na ba centre ba formation ezali o ba relaxation neni na kokoma o ba relaxation pe neni ya kotanga o ba relaxation pe neni na koloba parce que eza vraiment important donc voilà. La dédicace? Non bon kalanga batute ba so la bango bien té donc merci beaucoup Goss nous avons une invitation à biso. Merci beaucoup na Olivier Ilonga mobile ya Pembe mandef na mi combien de mètres en carton après mission yene mutasali ke toko na banda kuna bino merci na maman Afi ya papa Audace Milando un grand merci na maman Safi Ilonga papa Eric Bikembela en direct à Paris bazota la biso Nancy Dumba la reine de plus 33 Yaya Motomote Manono Motemo na maman ba mettre na peso bambote place aux Ali mon général Amos Mifilo King Mystère Temple bambote no place aux Ali un grand merci à la suprême Fanfan Marinunga moi si à Moulaï à 3 mètres bambote belé place aux Ali un grand merci la partenaire de l'X Nathalie Ramazani moi si Nzambe maman na Maïla Onia Motema président William Ikona Olivier Nzingit les pauvres de la ville na peso bambote place aux Ali na moni bongo lisusu mon vieux Guylaine Lusindu en direct de Cape Town, papa na Guyliana na peso bambote place aux Ali. Un grand merci na Riba Kouté, j'ai fait na Kata Brésil, vous êtes tellement nombreux. Patrick Mata, papa na Blensing, Mobile Mama Marlène Pala, Lionel Kasso, à mon apoto de partout. Mon pote Landry Ito Moïsolo que na Kata Alman Zidane na peso vraiment bambote belle place aux Ali. Ma banga lelo suki na ngokara na bora mingi tepo, le lobby longa tagos. Bon solo la pekate. Voilà, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.